congofrance.com. Lelo makambo nyonso ebimi polele, c'est-à-dire G7 azalaki continuité ya Kabila. C'est pourquoi bakreaki situation wana ke Moïse Katumbi akoma neti opposant mpona bakontinue mosala ya Kabila. Maintenant ntango bamoni ke kokontinue kosala yango sans opposition na Tshisekedi ekozala mobulu, bapusanaki pembeni na Tshisekedi mpo bakorrompre baboma UDPS baboma na opposition. Boyebi ke Francis Kalombo ntango azalaki na majorité afinga Tshisekedi. Francis Kalombo afinga Fayulu, alobaki Fayulu aza incompétent, même likolo ya hotel na yebi ko gérer yango te. Ntango Tshisekedi akufi, Francis azalaki na Moïse Katumbi na matanga. Or papa ya ndeko ya Tete Katoto ye bazo lobana yeke non yenda empoisonné. Parce que ndeko mona Tshisekedi jour avant akufa bazosenga baautopisie nzoto ya Tshisekedi mpo bayeba parce que Tete Katoto akende kokota na chambre ya Tshisekedi sans avale ya famille ya Tshisekedi. Bozomona ke bato wana mibale bazali na je ya kolinga kosala neti division que non Tete Katoto empoisonné, Tete Katoto aza contre et Moïse Katumbi aza pour la population et adopter Moïse Katumbi. Ibisanga nini Francis Kalombo akotelemela yaya ya Moïse Katumbi, yaya oyo asali Moïse Katumbi kakoma politique, yaya oyo amemi Moïse Katumbi na scène politique. Comment Francis akotelemela bango? Ezali jeu politique kodivide likambo mibale, ezali likambo ya mwanda nsemi. congofrance.com. Amis téléspectateurs de congofrance.com, bonjour et bonsoir, vous qui nous suivez à travers notre grand duplex de Congo France au Tolobela Makambuya RDC. Je suis en ligne avec mon invité qui est M. Mathieu Ilunga. C'est un analyste politique avant ça vraiment Makamba politique Tolobela Makambuya surtout situation surtout sur les Kanakati RDC. Là, je m'en vais déjà à lui dire bonjour, M. Mathieu Ilunga. Bonjour, monsieur le journaliste Didier Pumba. Ok. M. Mathieu Ilunga, par rapport à la situation politique, situation générale aux de Kanakatia, République démocratique du Congo, tu as dit qu'il y a analystes, aux Congolais, tout le monde qui M. Katebe Katoto Azali grand frère ya Moïse Katumbi atena qui va propos moko par rapport il y a que y même la première ministre basola kango déjà na Etienne Tshisekedi avant kufa et puis a refusé combo il y a Félix Tshisekedi Azali qui choisi na IDPS proposition ou bien idée ou analyse na yo et cause ani M. Mathieu Ilunga. Mbote na balandi na biso nyonso baye bazali kolanda biso na duplex oyo ya congofrance.com. Nazali kopesa mbote na bana Congo nyonso na diaspora combattante oyo na bengaka lumière de la nation. D'abord tozali komi s'incliner toujours na ebembe ya papa na biso les grands combattants de l'état de droit Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo tokundi na lode. Et tokundi ete na ndenga bokoko parce que tokoki kokunda muete sake toloba. Maintenant la question otiko tunangai ya propos ya Katebe Katoto après na Francis Kalombo nalingi bana Congo bayeba entre Katebe Katoto na Francis Kalombo nani azali ange na nani azali démon. Et l'autre zomona Katebe Katoto alobi ke alingaza la premier ministre ou alobaki ke atike a pesaki candidature ne pas Tshisekedi. Bana Congo il faut tofongola mena misu. Tango Tshisekedi azalaki na bomo ya kufaki te, rassemblement esanganaki elobaki ke premier ministre akouta na UDPS. Alobaki bien batutu ya rassemblement. Ça veut dire que dans rassemblement, il y a une plateforme. Ils allaient dans G7 na ba parti na nyonso 7 AR eza na
kati wana ya Katebe Katoto balobaki ke premier ministre auta na IDPS lelo tango Tshisekedi akufi Katebe Katoto abandi koloba ke non ye azali candidat premier ministre ou bien alobelaki Tshisekedi kakozala premier ministre. Peuple congolais faut tofungola misu to comprendre et otoluka toyeba eloko nini ezali kobombana sima ya makambo wana. Ça veut dire que Katebe Katoto azali lelo kobima na poisa tolobaki yango tozozongela yango lisusu. Katebe Katoto mutu amemaki baninga na ya rassemblement mpo bakutana na Tshisekedi. Katebe Katoto azali mutu a organizaki Javal elelo Katebe Katoto azoloba ndenge wana. Ça veut dire que ezali na makambo ebombanaki oyo ezaki yankuku oyo ekomi kobima lelo. Voilà ce que je peux dire là. Ezali la vérité ezaki caché ekomi kobima lelo. Ok. Mais c'est Mathieu Ilunga, bato belé basolanda biso na kati ya duplex oyo sur la situation de la RDC. Tomoni que situation eza vraiment mabe makasi na minito. Lelo Congolais aza ko se retrouver lisusu te. Toyebi ke ba Congolais majorité belé ya ba Congolais bana ko tia espoir na bango na Tshisekedi akei ekomi 5 ans. Mais Francis Kalombo à défendre Moïse Katumbi comme quoi Monsieur Katebe Katoto Marambazo Luko Azoloba et c'est à Lokuta. Comment est-ce que Monsieur Francis Kalombo a travaillé en commun accord na Monsieur Moïse Katumbi à quoi téléméla Katebe Katoto ou à grand frère il y a Moïse Katumbi. Comment expliquer? Vraiment merci beaucoup na mutuna ya mayele na mutuna ya profondeur okotuna wana. Amoni kelelo émission na biso titre nango ezali Francis Kalombo na Katebe Katoto qui est l'ange et qui est le démon. Alors lelo tolingi to comprendre bien na uti koloba yango ezali tango bazali ko créer ko kele na réunion à Javan bozali ko komona bien que eza Katebe Katoto nde mutu akenda kukutana na Tshisekedi asangisi Tshisekedi na Tchungu. Après baye ko sala réunion na Javan autour ya rassemblement na G7. Moïse Katumbi azalaki te eza Katebe Katoto nde initiateur. Katebe Katoto nde aye kosangisa Tshisekedi na rassemblement. Or G7 bango na Katebe Katoto na kati baponaki Moïse Katumbi. Moïse Katumbi aza homme politique te, aza homme d'affaires. Aye kokoma gouverneur. Moïse Katumbi n'a jamais fait la politique. Aloba yango, alobi que lui azali homme d'affaires. C'est-à-dire yaya na yende muto proposé, ye na pas politicien. Yaya na yende adengi yeke yaka asangisa. Et bozali komi se rappelle encore, ezali Katebe Katoto nde mutu akidai komona Tshisekedi na 2002 pona basala l'alliance pour le sauvegarde du dialogue. Alors lelo soki Moïse Katumbi azali na problème ya justice ezali likolo ya lopango oyo balobi ke a expropriaki lopango ya grec. Katebe Katoto alobi ke lopango wana eza ya ye. Moïse Katumbi avanda na lopango wana na âge ya 16 ans. Ça veut dire eza ya Moïse te eza ya ataye. Mais yebisanga ndenge nini Moïse Katumbi Katebe Katoto akoki ye muto asangisa ba politicien amebi bango pembe na Tshisekedi a présenté bango ndeko na ye lelo aloba eloko mususu Moïse aloba eloko mususu et Francis Kalombo abanda ko défendre Moïse Katumbi contre Yaya Naye. Or Moïse Katumbi ce qu'il est, il est grâce à Yaya Naye. Et l'ini qu'on a que là lelo makamunyo se bini polele. C'est-à-dire G7 azalaki continuité ya Kabila ndenge ya munguluta kazaki olobake ba changer mutuka te ba changer kaka chauffeur. Ba lobby militationaux na ba financier balingaki nde ko changer Kabila mais pas luka mutu azaki na kati ya Kabili a continuer. C'est pourquoi ba créer une situation wana que Moïse Katumbi a commandé des opposants pona ba continuer musala ya Kabila. Maintenant
maintenant tango bamoni ke ko continuer kosala yango sans opposition na Tshisekedi et kozala mobulu bapusanaki pembeni na Tshisekedi po bacorrompre baboma IDPS baboma na opposition boyebi ke Francis Kalombo tango azalaki na majorité afinga Tshisekedi. Francis Kalombo afinga Fayulu alobaki Fayulu aza incompétent même likolo ya hôtel na yebi ko gérer yango te. Francis Kalombo afinga tous les opposants oyo bazaki hors oyo balimaki na kati ya majorité. Alors lelo Francis Kalombo azalaki avocat ya parti civile ya Jomi Dongala, ça veut dire c'est Francis Kalombo oyo a condamnaki à faire condamner Jomi Dongala. Mais tant que kokutana na kati ya rassemblement bato rassemblement bazotuna eteke non Francis yo moto sambaki contre Jomi Dongala lelo yebisa biso dossier batuna ete Francis Kalombo afingaka Tshisekedi afinga bato tout. Mais tango Tshisekedi akufi Francis azalaki na Moïse Katumbi na Matanga. Or papa ya ndeko ya Tebeka Toto ye bazo lobana yeke non yenda empoisonné parce que ndeko mona Tshisekedi jour avant akufa bazo senga ba autopsie zote ya Tshisekedi to bayeba parce que Tebeka Toto akende kokota na chambre ya Tshisekedi sans aval ya famille ya Tshisekedi. Bozomona ke bato wana mibale bazali na jeu ya kolinga kosala neti division que non Tebeka Toto empoisonné Tebeka Toto va contre et Moïse Katumbi aza pour la population et adopter Moïse Katumbi. Ezali système à diviser pour bien régner. Bani se diviser pour na Moïse Tebeka Toto alobaki non il y a contre Félix aza contre position à IDPS et Moïse Katumbi aza pour défendre. Maintenant Francis Kalombo ayekolobaki non il faut Tebeka Toto à respecter suspendre Tebeka Toto baluki division pour le peuple à adopter Moïse alobaki non Moïse de azali candidat Moïse de aza bien Moïse de aza bon basali kaka jeu ya kodiviser peuple et maintenant moto yo batindi même maintenant il y a G7 ou na rassemblement ezali maintenant Francis Kalombo ibisanga nini Francis Kalombo akotelemela ya Moïse Katumbi yaya oyo asali Moïse Katumbi kakoma politique yaya oyo ameni Moïse Katumbi na scène politique comment Francis akotelemela bango ezali jeu politique kodiviser mpona peuple akweya na piège côté ya Moïse Katumbi voilà eloko ezali oyo bazaki koluka mais G7 na Javal na Tebeka Toto basalaki bitumba mpona badiviser opposition baboma IDPS lokola bamonaki ke moyen eza te Tshisekedi akufi mais IDPS ekomi makasi maintenant balingi badiviser basala neti babise diviser mpona bamema peuple congolais na bamembre ya IDPS ke non baadopte Moïse Katumbi voilà je ezali wana yango wana ok bango mibale oui monsieur Mathieu bango mibale oui mpona tisa bango mibale ange aza te baza bango mibale badémon bami s'échanger simplement Francis Kalombo na Tebeka Toto bami s'échanger simplement baza badémon bango nyonso mais moko alati kaza ange po ya koprêcher bino liloba ya lokuta Francis Kalombo voilà ok monsieur Mathieu Ilunga bato bazolanda yo bato bazo yoka yo vraiment par rapport à intervention na yo mais question c'est ça qui est très important est-ce que Moïse Katumbi aza opposant ya Kabila nauti koloba yango bien landa tout le temps ya Moïse la déclaration ya Moïse Katumbi nauti koyebisa bino ke Moïse Katumbi alobaki aza homme politique te azali businessman azali homme d'affaires et ntango baye kozwa ye na balobi financier balingi kocontrôle Congo babandi kolave cerveau na ndeko na ye akomi komitya opposant et aza opposant te azali continuité ya Kabila c'est-à-dire bazolinga kochange kaka chauffeur me mutuka balingi bametenir mutuka système ya Kabili ezala me Kabila alongwa me bamema motu mosusu aza opposant te ezali continuité ya système
Ok, sikoyo toke na Francis Kalombo o aza congolais, bato bafota ye neti député, mais à travers ka na majorité toyebi problème na ye o azwaki ndenge adenosaki Kabila parce que ngaki a changé constitution si je me trompe pas, yango akimaki ayaki ana poto ekoyi makambo ya traitement médical blomo a bongo. Mais ce que tu as dit à propos naïe, mais M. Francis Kalombo a défendra toujours le peuple congolais et te toujours Kalobaka. Ma belle Kabila, ce que tu as Kolobani que non, ils ont rien ba géo à Salaka ou bien ils ont vraiment il y a solo qui est contre Joseph Kabila. Oui, les gens ont profité pour le peuple congolais. Naïbi Francis Kalombo personnellement. Pe aibi ngai personnellement naibi ndenge nini Francis Kalombo ayaka pembeni ya service ya musée na époque ya musée. Francis Kalombo azaki na poto ayaki lokola informateur sur le dossier ya Jean-Pierre Mbemba, ainsi que parmi ba collègues azaki na collègue na mamoko paix à son âme, le général Félix Ilunga Tchovo. C'était le dernier assistant à Mosé Laurent des Kabila des renseignements. Yende Amema, Francis Kalombo Pembeni, ya Joseph. Et ça dossier munene oyo tokovandela lelo te. Mais naebi Francis Kalombo musala zaki kosala na baini na biso. Pona ebisa bino bien, lupango oyo Francis Kalombo somba na bandal na côté ya colonel nganda moko za na bandal molar babenga on chez colonel lupango moko za liwana ya un de mes amis officier armé akufa na Chicago et Francis Kalombo azaki lié na kati ya likambwana na ba rwandaise. Pour vous dire que cet homme là azali na aptitude ya komi s'adapter na ko prêcher n'importe comment. Francis Kalombo alobaka pour le peuple congolais na uti koyebisa bino awa soki bozali bokena archive ya état-major ya force terrestre bokomona journal ya 80 ya 2001 na 99 na 2000 na 2001 ba photo ezali ya Francis Kalombo na Jokoko Mulumba, les escrocs nazoyebisa yo les escrocs. Francis Kalombo muto akomisa ese qu'il est là ezali secrétaire particulier na ye mwana ya les 12 parlementaires, les fondateurs de l'IDPS Mbombolona, les fils de ces papas là, Ali Chibanda qui était professeur à l'IPEN, qui était secrétaire ya Francis Kalombo muto asala seke Francis azali wana lelo bomona ki musala Francis asali na kati ya PPRD bomoni ndenge ni azaki koloba makambo azaki koloba na PPRD lokola monaki ki situation zo changer ba communauté internationale bazolinga lisusu Kabila te et balingi ba changer système lokola za informé ami s'adapter pour na akende na élément oyo balingaki ko positionner na communauté internationale. Francis Kalombo a député, il y a peuple te. Francis Kalombo a défendu la peuple te. Francis Kalombo a défendu la position na ye. Na uti koyedi sabino awa, Francis Kalombo a finga Tshisekedi. Dans la PPRD, Francis Kalombo a finga Martin Fayulu. A lobby qui a une film les ali batumazo na dango. Francis Kalombo a zalaki avocat. Il y a partie civile, il y a Jomi Dongala, c'est lui qui a fait condamner Jomi Dongala. Oyo batulelo majorité et rassemblement bazako senga ke babinisaye, mais mouto faire condamner les Francis Kalombo. Les lotango Francis Kalombo azali ko kende na côté ya Moïse Katumbi azotele melaya na ye, ça vous dit j'ai oyo Francis Kalombo azana ngona modèle ya zalaka azali pion et les vrais pions. Les vrais pions, je dis bien pions, les vrais pions. Il y a système, il y a occupation, dans le système, il y a néocolonisateur, informateur, azali,
je vous le dis, et je ne mâche pas mon mot, Ngaï Mathieu, Nakanga Francis Kalombo. Il est là, il me reconnaît. Na fandi ça y est, na faire signer des documents, soit en attendant la collation. Ça veut dire, Francis Kalombo a député, il y a peuple té, Francis Kalombo a député, il y a Liboumuna poche naïe. Ok. Monsieur Mathieu, Ilunga, franchement, Batou, Bazoyo Kabiso, mais question moko lisusu très important, et ça là qui par rapport, il y a 5 ans. Le 5 ans, selon des bateaux par là, 5 ans moyen et progresser lisusu zate, parce que IDPS Oyo Kabila, Joseph Kabila a 5 bango 3 personnes pour à choisir. Mais tout le monde que IDPS et PC Karamutumoko ko aza Félix Tshisekedi. Mais tout le monde Joseph Nani Francis Kalombo Moïse Katumbi a soutenir position que Félix Tshisekedi azala premier ministre. Francis Kalombo peut avoir la même idéologie, il y a Moïse Katumbi. Mais c'est Katebekato Toazo condamné à un détoté que le bala de bien émission. C'est quoi solution nini oyo ou bien interpellation na yo ou analyse na yo eko sa nini par rapport il y a blocage wana il y a premier ministre pour na bon déroulement il y a 5 ans. Oyebi 5 ans ezali organisation église catholique mobimba te parce que na kati ya 5 ans ezana ba évêque mususu ba la kati te 5 ans ezali parti ou ezali association il y a quelques évêques ezali épiscopat ya Congo te il faut ba tubaye bango bien maintenant 5 ans wana tango to bandi masolo ya Congo na biso 5 ans etelemaki po ekende na papa makambo ezaki ya Congo batie papa pour kosala nini. Ça c'est un. De deux, 5 ans wana nani moto atindaki bango bakende koluka rassemblement. Et ça Joseph Kabila moto atindaki bango. Lelo 5 ans wana esalaki voyage eke na Genève, bamemi yango na Genève. Après Genève ezalaki na Belgique, bakangi photo même na ministre des Affaires étrangères belge. Ebisa ngai 5 ans wana ezali politique ou ezali église. Et 5 ans wana ebisa ngai eloko nini sur quoi ezali ko jouer. Basalaki dialogue, basinyaki makambo nyonso, baproposaki bango bakombo. Pourquoi 5 ans wana arandraki yango azaki kopesa détail ya bainformation te na peuple. Tshisekedi lelo aye kokufa, tango Tshisekedi akufi basi basalaki makambo nyonso. Pourquoi 5 ans azali kolinga te ko rendre sec basalaki na Tshisekedi public? Pourquoi aza rendre yango te? Pourquoi 5 ans azali kozonga kokende komisi référé na Joseph? Toyebi bien biso nyonso ke mandat ya Kabila esilaki le 19 et le 27 décembre. C'est-à-dire Kabila aza na légitimité te, na légalité te ya koengager peuple congolais ou la nation congolaise. Et donc les qui coupent cette légitimité, ezali accord. Maintenant que l'accord n'est pas rendu public, pourquoi Bazali commis se référer et pas Joseph? Pourquoi Bazali considérer positionnement à Joseph? Parce que ce qui lui rend président, ezali accord. Et accord on les a rendu publicité, Joseph n'est pas président. Parce que mandat n'a été ici. Et les mêmes 5 ans, dans la constitution na biso, mandat, il y a institution, il y a parlement, na sénat et silaki. Et majorité présidentielle ou en haute bazolo majorité. Ils ont trouvé majorité nango sur les bases juridiques, il y a élection. Oye lekaki, oye baponaki Kabila, président de la République, na ba parti nango, oye zali kosa la majorité. Or, mandat wa de sili. Majorité zali suscité. Pourquoi bazal les locaux sont majorité lobby, majorité lobaki, majorité zoloba, majorité lobby, président lobby. Président y a quoi? Parce que Kabila Azali na légitimité té, Azali na légalité té. L'Assemblée aussi Azali na légalité té, tout est fini.
et donc ils allaient rendre Kabila les gars les allaient accord. Tant que l'accord n'est pas rendu public, Kabila n'est pas président de la République. Et 5 ans Azali Lelo a commis boîte de résonance, il y a Kabila. Ce qui 5 ans a moniqué, Azali est incapable de faire le Kanaki à déposer. Mais ce qu'il déposé, mais ce qu'il continuer, mais ce qu'il déposé à Rotia Kabila, na nini na merde, parce que yem tu on dirait après ça qui est troisième mandat. Non, il y a après ça qui Kabila, il y a qui accord politique. Il y a ma politicien, il y a opposition, na Kabila, na Baebazaki autour de Kabila. Parce que Baebaza autour de Kabila, Baza une majorité, parce que légitimité là-bas, c'est là qui depuis mandat. Et Kabila peut mandat, c'est là qui depuis le 19. Et donc, ils ont compris cette légitimité, ils allaient accord. Mais le corps va respecter l'accord, mais c'est quoi le baquet non? Respect accord, les alliés, peuple, a mis se prendre en charge. Tout ce qui s'en a, peuple, Yemoko, a mis se prendre en charge. Au lieu de Kombe Mabiso, na Moboulou. Maintenant, au Tuna Mutuna, il y a Francis Kalombo, Azali ko défendre. Taki Kolobayango. Katebe Katoto ne Mutamimaki, Moïse Katumbi, pour représenter l'État opposition, entre autres, l'IDPS. Tabatumususu eza Katebe Katoto. Katebe Katoto nde amemi de Konai. Lelo soki Katebe Katoto azoloba contraire, de Konai azoloba contraire, ça veut dire que ezali boule na bango. Lelo secret nyonso emonani, bazolinga basakana na peuple congolais lokola bazomona biso lokola ntaba. Bazolinga bami se diviser mpona tokende kokweya ke non Katebe Katoto azali kosoutenir IDPS. Moïse Katumbi doit soutenir l'IDPS. Eza lokuta, ezali mascarade. Eza mascarade, ezali lokuta. IDPS bitumba ya bundi ya 32 ans akobunda yango pona Katebe Katoto bi pona Moïse. Non, IDPS eza na bato babunda, eza na musalo esalamaki, lelo bakoki kosomba IDPS te na mbongo. Bakosomba IDPS te na mbongo, bakosomba komba ya IDPS te na komba na mbongo. Francis Kalombo azali koya koprêcher lokuta, azali ko endormir peuple congolais. Ni Moïse, soki makambo Katebe Katoto azoloba ezali oyo Moïse Katumbi azoloba. Mais oyo azo présenter na kenon azoloba eza lokuta, bazokosa peuple lamuka, peuple yoka. Moïse Francis Kalombo azali escroc, azali koya kolalisa bino pongi parce que Katebe Katoto nde amemi yaya na ye et pas Tshisekedi. Katebe Katoto nde amemi yaya na ye na rassemblement. Katebe Katoto nde amemi leki ne na rassemblement pona mbongo na bango bakorrompre nango bato. Lelo oyo bazoyesa biso wana ke ezali division, eza lokuta bazokosa biso diviser pour mieux régner. Ok. Avant dernière question, et ça parce que les lots congolais baza fatigué, koboma na kasa et komi lokola donc nzota mutu et komi nango lokola mabata, koboma ba congolais on dirait bangonde mutu baza ba problème pour na majorité régime ya Kabila, ya Joseph Kabila na ba opposant. Lelo peuple congolais et sali nini pour subir ni attaquance et à titre à profiter mais ni attaquance ou lelo peuple ils ont souffrir et ça dit à quoi et puis pourquoi peuple ba sali nini, pourquoi pas solution moi que kozwa pour na peuple wana. Pourquoi peuple sali nini faute à peuple zali comme se confier na batu kolala kobanda kolanda batu bahomo politique bazali wana pas pour la orienter peuple mais pour commettre des institutions na koanimer yango. Biso peuple il faut tout interpeller lokola toboya ko interpeller batu tokoma ko adorer batu lelo nde bazosala biso boye tala lelo tolali pongi tofandi tozali tétaniser Kabila na légitimité te, azali na légalité te, mais azali wana peuple tovandi tozozela. Nani akopesa apesa biso liloba. Non, il faut totelema. Bazo boma na Kasai. Babomaki babande ko boma na Beni, Butembo partout
babomi na Katanga lelo baketi Kasai ezalaki plan ya semer des ordres partout pour alimenter ba foyer et partout pour naïe comme instable et comme ingérable va continuer na va pérenniser le système to les battre to bangate il faut to chasser Kabila et pour la chasser Kabila to lui ça mena IDPS lokola bayokana kike IDPS a fait ce premier ministre bayokana na kolo bango na micro te mais tokoloba yango autrement IDPS asala intelligence ezali asala intelligence pour tokonse Kabila voilà mais na kolo bango na katani ya élection te parce qu'ils ont cette stratégie. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu. Basolanda yo, tokomi na suka émission Oyo, ça fait déjà bientôt 30 minutes parce que selon normes et émission, Nabiso, ça va toujours 30 minutes. Et l'Oroni, Okoyoko Loba, par rapport, il y a les 3 traits, bien les 4 traits, les 4 points Oyo, tout dit quoi aborder, ngana on a sujet Oyo, il y a Francis Kalombo, Katebe Katoto, Moïse, Katumbi, Joseph Kabila, régime naye, MP, opposition, Nasenko et peuple congolais et l'Orni Okokoloba par rapport à l'intervention nayo dans les grands duplex na kataCongoFrance.com. Eloko na kokikoloba na koloba makambo mibale. Likambo liboso ezali ke peuple congolais bakosa biso te. Koloba ke non baza koteka nzoto ya Tshisekedi baza kosala chantage na nzoto ya Tshisekedi. Non. Oyebi toza ba africain bakoki kokunda chef coutumier bakokunda moto ana bokonzi traditionnel bakunda ye ndenge wana pe sa kocha liloba. Tshisekedi balakisa liloba et pas ba chef coutumier. Tshisekedi ba pesa ye bokonzi traditionnel ya kolobela Congo. Avant bakunda ye il faut basa la cérémonie ya kobibisa liloba wana kolatisa ngo moto mosusu. Bakoki kokunda ye ndenge wana te bayisenso kino bakunda ye après bakambu ya accord ya sima. Non, Tshisekedi akofi likola accord. Il faut ba rendre accord wana public. Bato basangana baloba liloba bakunda ye ezali chantage te ezali marchandise te ezali nde bukoko na biso lelo il faut to refonder Congo na biso na spiritualité na biso Congo. Likambo mibale ezali likambo ya Mwandansemi. Muto yo ana respect mingi ya spiritualité na ye. Mais na lingi ke komba na ye asala ngo global na bato mususu poto sisana na Kabila. Combat ezala combat traditionnel et régional ou tribal te. Ezala pe combat personnel te. Mais ezala combat et tokomisa ngo collectif. Ezala batu oyo bazali vraiment na Kivu babomi batu, na Kasai babomi batu, na Timpete na ba Congo babomaki libundu dia Congo. To rendre colère wane comme un collectif ezala simplement y attribuer na région T et tout ça là au moins stratégie commune y a maintenant quoi certain Kabila na peuple nyonso congolais il faut tout dire que beaucoup même ceux qui azalaki dictateur matikela kibiso Congo moko ekolobo boko peuple bo moko Mwandansemi na peuple na ye na bato aza na bango to sangana Mwandansemi prophète Mukunkubila peuple na bato nyonso bazali kobunda to sangana to silisana na Kabila pour la restaurer Congo ya sika Congo spirituel Congo fort avec l'âme ya peuple congolais grand na kati ya Congo. Voilà makambo na koki koloba peuple congolais balongola na mituna bango ya koloba ke balingi ba marchander kombo ya Tshisekedi balingi non tolingi to restaurer bukoko na biso bukongolais na biso na milimo oyo ekufa pona Congo tolela Lumumba te tolela Papa Simon Kimbangu te tolela premier président père de l'indépendance Kasavubu te tolela Mulele te. Il faut les deux tomi se réconcilier na ba grand combattant oyo bakufa pona Congo autour ya liwa motasuka Tshisekedi. Voilà liloba nangai. Ok. Les propos tenus dans cette émission n'engagent que son auteur. Monsieur Mathieu Ilunga, c'est un intello
aza analyste na bis ya Congo France ou azaki invité na Congo France aza un télo na lobaki. Donc ses propos n'engagent que lui. Merci beaucoup Nabino Batbolanda qui biso na kati ya émission Oyo les grands duplex. Et merci beaucoup aussi à monsieur Mathieu Ilunga Oyo Oswa Kitana yo pour expliquer biso ou analyser par rapport à bas sujet Oyo et Zole Kanakate RDC. Merci beaucoup Didier Dipumba. CongoFrance.com